Mamwe, njila mwe, mamwe, na shabakwa. Hey, wenga kolumui, igoa mamwe, jini sebelanyi ngota palondondo, sebelanyi ngota palondondo. Pasakangulube, Pacifique, Chile, Tarsi Sebuga, Sahamouya, Mouabagai, l'immeuble le plus long de la ville. Kangulube, yei, Kanguluba, Kanguluba, Pacifique, Wakulo. Pourquoi pas monde entier mobimba hein nayebi que vous avez toujours branché et scotché ya kolanda émission na une vérité autrement dit la fille pas comme les autres donc naza quoi bango te quoi hein veut dire chibuta yeyo wakwetu bienvenue dans votre mission hein au bolinga mingi oui bien que na ba que parcours exemple là na otambola na bando lukemno ba star na bino ezali karaté ke baba comédien karaté artiste nyonso tout oyo nyonso tout ayebi que les artistes na Congo tokotambola tokolande partout mais lelo tozongi vraiment quoi hein na mboka azana star boyebi ye nakotanga kombo na ete bino mo bokoli ko découvrir qui yeye na yende tokopasola ne bomane donc tokopanza teke hein quand on va s'abonner massivement na Amelia TV mon vieux Toussaint Bayolo Cashmani Nabi là à qui je dis bonjour Trésor. Ouais, bonjour Aïssa Makangela Weto bazu wapi. Ah ouais bonne santé na libota. Ouais libota mombeza kitoko batutu baza bien. Batutu baza très bien mombeza kitoko donc à bonne santé hein. Bongo musala. Ah, ça se voit. Merci beaucoup Trésor. Trésor, moi je te connais vraiment très bien. Mais il y a une carrière musicale na yo. Au banda wapi, au taka kananda ku to donc nous avons battu on est dans le bano parce que na mona rayo na mungongo na yo ndé na mona na cause on passe partout mais point d'interrogation yumoro bien vous comprendre hein? Parce que nada fan nae na lingarae tellement trop musala na sala ya kano abini ça surtout biso ne to lela ouais ba dans sa makine quoi donc yemoro yo yibsanga no parcours non c'est comment ouais parcours on a vraiment c'est très simple très simple naza artiste c'est tout fait quand de autour le bar je suis vraiment artiste non musicien mais artiste et puis musicien à la fin. Donc artiste, c'est-à-dire déjà c'est le rassemblement de beaucoup de styles. Nakati, donc afro bêta, ragamuffin bêta. Car quand à moi le banini, nazaki papa wemba na bala malongi, nazaki na star esthétique, nazaki na Wengel Paris, nazaki na dynastique mutu a chinde place nazaki ko banda makambango, nde na ego ya et pas le limba wakuchila et puis maintenant lande nazaki na papa nanga kadio wakundemba. Merci beaucoup Trésor. Et là on y est ça là que tant wenge pandani ok na landi na okaka mwana donc disons quoi grand frère donc otiki no papa hein oyo azaki vraiment mutu à train otiki na oye mais ndimaki na okaka oya ko sangana na kadi non moni neza la kaka na ndako nyonso tu bana bazala na papa na maman na bango mais oza na grand frère no mo bo sola na bien donc grand frère go ke au foot là a non te petit na ya ko tika ndenge ya la kaka wana na célibataire tous à la ratana yo oeda nga kaka ndenge ya la kaka wale za trahison trahi papa na yo au boxino papa ok na ça vérité hein na trahi papa te n'expliquer ka papa que non te toke na biso na ya kadi shungu Folbert toke na nous ovanda chez moi muke mais soki ngongeza to wipo ya otala papa eza bongo ya te so botiki ndako papa ndembala mo boboyi papa non papa peut trop bandoke tala ta moi dimanche. C'est celle que papa bengo aza numéro boyazo ça la moi concert moko bengo intervenir est-ce que goya parce que na bien na kadi yo
bazala société ba comment penza ko mpupu na niao. Mais ceux qui papa peut-être a adopté qui n'est moi na kaka. Ndenge ya par exemple. Ba ko mapé pour na niao. O papa nyo so daka papa so ka boko liopé, so ka adopté yo, ça ka papa. Parce que so net c'est celle qui ba beba ina papa ne bon, c'est que papa ne biologique té. Là, c'est facilement à comprendre. Je comprends, merci beaucoup, Trésor. Yangwana, aux autres, nos pères, au trahi, Nabolingo, son père a pensé qu'il a confiance et par rapport à ce Congo. Non. Quand on a expliqué, la préférée, vous avez un grand frère, le papa, Kadi, parce que dans mon avis, Simanaye, n'a pas été en Moussou, n'a pas vie, pour déjà avoir esprit, azaki trop naïf même temps, aux agis n'a papa. On a rolling un peu mingi et on m'a dit que c'est un gars naza pembe na e pour na baksa souba un place bien pour avoir écouté quand on a bon hôtel nanda quoi. Merci. Mais naïbi que le omi bowe les asso moi c'était bon ou soit ba producteur ne ba ochabino désordre parce que naïbi vie à solara naïe mais na yoka kiki pour na kota qui peut vendre yamba yo ba bi que vie à kanga kimbongo moko boye na petit naïe simbité aller pour panzani pour na mbongo soit bowe là qui moi aussi. Non, même pas, il y a comme un bonbon côté. Ils ont encore un nom de grand frère, l'angande na le papa, l'anga kadi o akunde mbashungu, leader puissant, leader social, le prince de Lulabo. Donc il y a pena alongwagi ou soit nanda ko wana po amona ke koma itana ye ya kolongwa wana po fa koma quand même responsable. Non pas pour na ba bla ya batu non, même pas ça. Merci beaucoup, mon vieux Floriboto le président Tosta Omemba. Oloba ki lukela ngai kaba bano ya biso kuna. Ya biso kuna. Ye trésor, ye mo trésor ye na liboso ya caméra ya biso azoto zo passo na ye. Ozo yo kaba vérité azoloba. Trésor. Évolution ya mouvement c'est comment? Parce que nous mona bozaki clip moko eso le kawana si je me trompe pas ezaki clip moko bosalaki na mona ki yo mingi yondo travailler qui trop par rapport à baninga confiance ni nyango et sali que président Kadi yoyo a peso confiance wana par rapport à baninga ezaka po utaki na ye ou to ezaka je sais pas to ezaka bino na bino bana tondeni. Non, confiance va pesa ngoka muto ayebi musala. So ebi musala te ba ko peso confiance te pour abuser au bébé ça peut musala au bébé sa compagnie en fait. Donc so ko mona ga pesa nga mo na confiance na travailler normalement on les a générique ils aura trop musala et animateur malgré na za chanteur mais ils a trop musala nanga alors yamo ya se bazaki peut trop te mazaki toujours wana apesa ki ba mayele apesa ki ba idée o yende mokumbi boato. Donc on a appelé confiance, on a pas que non, on a vraiment ça mamboita linga. Alors faut na travailler, na se déchaîner pour mokili et zobiloko et beli bien quoi. Ah, merci beaucoup Trésor. Est-ce que vraiment c'est l'absolu mot parce que mon vieux Igo, hein, mon vieux Igo, Ayoka Sepila, mon vieux Alinga tellement mon gongo il y a Trésor makasi. Ou ça il est top juste moi. Mamwe, njile mwe, mamwe, na shabagwa. Hey wenga kolumwe, igoa mamwe, jini sebelanyi ngota palondondo, Pachaka ngulube i pacifique njile, Tarsi sebuka sa mouya mouabagay, l'immeuble le plus long de la ville, Kangulube i kanguluba. Pacifique et Wakulo. Merci beaucoup, c'est vraiment waouh. C'est vraiment Kitoko Makasi. Très aigué. Il y a une question. Oyo, Vinangai, Kashmania, Aïbsakingana, tout on a posé vraiment. Inspiration dans Mingi, aux Orango Wapi. Pour tout comme que Kabino, c'est beaucoup qui n'est qu'à juste na Simdengi Moro, beaucoup comme ça, il a m'sandé mona. Dango le monseigneur Dango ezani eza po bozaka bino na bino tribalisme ou soit ezaka ande musala ande obotama je sais pas donc surtout otali bien en otala biso ba kasaya tora ba pouvoir mora obotama ya obotama déjà donc zaki di ba peso ke simba bisimba simo baby siang donc tu rappelles ba voix d'autorité
et c'est pour cela moni bina banzelango ezaka ba même ozo comprendre mais oui franchement par là na koloba ça vie parce que na makambongo ide ya chaka mutu avant ba biso ta biso dans na ba parler tout otala alors tellement déjà don on a na nzoto yango moni carré mezo ke ka déjà ndenge moko donc quand mako ba mo benganga Bill Clinton na bayuda donc voilà la vie na je le salue donc motema ma bonheur donc ape vie na ya kati ouais ouais Monseigneur Dango yango ya yo yango na basalam place zai na madame souvenir nini ya mabe na ya malamu oyo depuis bandi carrière musicale na yo. Ouais, souvenir ya mabe vraiment na kotala ezaka juste tant on a kokemba pour musana surtout faut souffrir pour okomozwa quand même moi fruit nango donc to kemba yi quand même to lekala betape belé to betaba makolo to sala baboye ba finga ba biso ba bokela biso fois même ba maladie mais nzambe kaka zo protéger si lelo oyo pe to komesi kango maintenant peut to comité toujours qui na kata kokoma mais quand même moi ba souhait wana ko mofuta il y a ba douleur tout le monde donc c'est un peu ça quand on est na wolo ba souvenir ni ya malamu souvenir ya malamu ezaka juste que lelo oyo ben polo ekota lelo oyo na la parent lelo oyo donc mokile yebinga donc ba souvenir bien ezaka yango là ouais siko bokomi wapi na studio parce que lo nini ozo okoyebisa bana mboka balanda parce que bango bazolinga bayeba jusqu'à présent bazozeya makambo sika ezoya te souvenir nini biloko nini olambeli bana mboka oyebisa o assurer bango ke bazela biloko nini. Ouais après avoir kozwa kangoloba après avoir beta ba chimvondo cette fois-ci là bazwa mbata wacha mo on a titre intitulé vraiment ya générique ou soit album ezobima mbata wacha mo ezoya pena bazwa bas danse sakamoto wenda onyongosha hey wenda uzalagasha hey sakamoto beyanzu so tala même na ba Twitter mokologie ben pia na papa chéri moto pamba so tala bena donc ye moko bina gango na ndule moto wala gina ye na obwa pena ta binada ma obeta beyanzu donc yango ndina ya ba flash déjà to bando flash on a bandule générique wana la musique et puis na bombeli wango surprise moko za afro moto washi pour nga 42 to ko lo bane bandeli nga na complet na talentier na maestro bato ba ko ba style mususu ya bakilelo donc na obenga ngwa from to avec 3 minutes 40 secondes donc na bona bakilelo mais na oboka na chiluba moi français moi lingala mais ça ouais oui jamais vie ah oui nanu ezalati ah bon merci beaucoup comme vraiment que cité comme vraiment que presque na suka ya émission na biso là je salue maman chérie motopamba nana Amelia balobi moi si oya boya bosota hein bambote belé place Ozali ma copine privée hein Esther Mulongo la brésilienne hein balobi moi ça pembe ya mandefu ya mbiji Mulongo ma copine je te salue ba gros bisous place Ozali et Binette qui tira soko lingo mona ba make-up ya solo na salon mama ebi hein bokoma ebele bokotela bango trésor to comme vraiment na suka émission soko ko pesa so programme ya programme na yo ya groupe ya mouvement bo répétera wapi et puis ah oui mutalingi wa attendre yo ah oui donc pour batu bazwa biso pena soko za na kin bana poto bana partout ba séjour na yo vraiment na kin au vivre ba eu de nouvelle génération de cadio à live nous avons un rond-point Forestcom est non loin na Chetemba na triangle wana espace Freebox chez Mami Freebox nous avons de 19h 20h X time donc tout avons chaque vendredi et puis pour na bato bana pour ça va dédicace et ambata wacha mwandenge fait bima déjà na fin de l'année oyo donc va contacter à la plus 243 82 79 63 353 plus 243 82 79 63 353 voilà bino on doit trésorer quand on banga moko personne to komani to sololi to ebindeni to ko sala pour na ba dédicace ya générique mbata wacha mwana ba chanson voire même présent kadi yo yemba yo ndenge zala kaka na robosa te ba banga die donné lofulabu na États-Unis et na robosa na te docteur Laurent Chenda na Caroline du Nord Eric Mulumba na France et na robosa na te Jimmy Ngando Junior Marley PDG Tarsis Boukase sans oublier PDG Foakal et puis PDG Mukenji Wabinfumu et puis Théo Jawara et puis batutu balingaka ngai
Vinanga Mchimukanya na kati ya Bela, Mchimukanya kati ya Bela, et puis Fondation François Mutombo, Yonde Makambu, nana colis à 50 kilos, jagé zala, donc maman za kitoko. Botan ya dia donner le foula pas au baksa kilo, na itan Mchimukanya pas au baksa yé, na éviter ou dans la dégué ou dans la bombe, en tout cas, na lingaba fan, na tout yakin, na lingaba binotru, en tout cas, je vous aime bien, à la prochaine numéro. Merci beaucoup, Tokomi Souka émission Nabiso. Là, je salue Musungai Yombo depuis Canada, famille Nanga Mobimba, on se vraiment trop. Na Pesimbote Mingi, na ma copine Nana Masiala depuis Kolwezu, Jafar, na Pesimbote. Sarah Bouanga, toute la famille de Lux Arlo, Makangila, bisous à trop. Tukuta Imbalasima, vous s'abonner massivement et beaucoup là-dessus. Ciao, ciao. Baby,